Arnold Mfuma. Moi, ni Mike Kalambay, Mike c'est mon grand frère, Mike c'est mon sang. Mike c'est son sang. Ceux qui Mike Kazaki son sang, combien de fois trahir Mike? Combien de fois draguer Basia dans ma fille, qui non, mon fille peut y Kazaki fiancé Mike Abando Yalandaku, moi c'est Mike, Baboyani na Mike, ya comme Koboma Mike Kuna. De 1. Donc, transférer les messages au you. Comme il y a fini à message. Na mon place. Ngala ba vet to za ka ban de côté. Na vana na kinga sanite. Ba para na ba vana kanalemba. Au Ghana people bal ya Shekina na yuko tika jamais Cédric alinga Shekina. Pour la yebi mobile ya Shekina très bien. En plus, mobile Shekina aza le quoi frère pour l'anga. Même si Cédric, au moins Shekina nous sommes là, mobile né aza jidoka cheval a yoka te a beto pamba. Yo mo to si vet mam nanga na Marine Vanessa. De quel droit au yebso mam nanga? Attention aza tort, attention aza raison. Akenda ko bomaka yamba et pas ba ex nio ça yamba kazo la vie. Mais azaka mutu moko azangi de sagesse. À côté YouTube dans le Inget. Oui, malgré tout le banate mais ça là quand même mawa. À côté YouTube dans le Inget, on dit le blanc dans le Inget, bout 2 jours après ba bibi sa photo dans takala sans sagesse. Arnold Mfuma. C'est toi qui as envoyé à Yvette. Oh, yo muto ebisi Yvette Makambu na ngai na Marlène. Yo muto ebisi Yvette mam na nga na Marlène Vanessa. De quel droit au yebso mam na nga pas Yvette? Yvette andeko na nga te? Oh. Apparemment na beta Yvette kara na vie na nga et na la bande ko bas o Yvette o télématé bande ko na nga ta moko te basala ka kindumba wa Yvette. De 1. Donc, transférer les messages au you. Comme il y a fini à la message. Na mon place. Ngala ba vet to za ka ban de côté. Na vana na kinga sanite. Ba para na ba vana kanalemba. Vanessa zem. OK. Siko. De quel droit Vanessa que tu peux aller dire des bêtises à Yvette à mon nom? Pour Yvette Moussa ko Yvette Makambota par you. Ngala ni Mike Kalambay, Mike c'est mon grand frère, Mike c'est mon sang. Allo chouebi ezakindeni. Ye ibodo abando vande palanga. Taona nu akutana na Rachel palanga. Akutana Rachel palanga s'aventurer par Rachel. Rachel a boya ye. Rachel ye mboko buta boya ye ibodo. Moyibi eleki koyiba tina saka mama bokilo Sonia eleki Rachel a boya ye. Malgré tout ça, tout Dieu soit boya qui est dans la Libisaï. Au-delà de tout, na vandi de palanga. Avant de palanga, tous années palanga. Ton a belle première fois. Nga na côté hôpital. Yala les palanga avant de palanga si c'est na ba provision surtout dans ndaku. Na sali 2 semaines d'hôpital dans ce blo na nyo Cécile. Na mona siko a combien de comportement moko yoli la caméra na nyoso. A s'aventurer par Rachel et si la na Libisaï a soli na caméra la mobe. Ali caméra la ngana escroquer caméra la ngana $500. Atiki caméra la ngana caméra la mobe bando e pa nga Shekina. Shekina na ebi bobali na ye azapela ba mi balé. Au Ghana ebi bobali ya Shekina na yuko tika jamais Cédric alinga Shekina. Pour la yebi mobali ya Shekina très bien. En plus mobali ya Shekina aza le quoi frère pour l'anga. Même si Cédric au moins Shekina nous sommes là mobali né aza jidoka cheval a yoka te a beto pamba komeka ko draguer Shekina te a draguer Shekina mais si Shekina ko pese matoite Shekina bi nazo comprendre écoute eleki mama Shekina eleki amoni Shekina na ba fi bon ba ange ba camarade Shekina nga pe na bi moto sola ba pe bien ba ange ba Christelle ba la grande sœur bon ya Sylvie amoni ba ange a komi sou kolinga ange non Cédric o comment déborder ngana yana yo ko ya lo bazande ko langa ta fande palanga ndeni yende ko langa te yende ko langa ta ko entourage charande di yende ko langa te yende ko langa ite batu nyonso ya yeba na bango ya bien
na vie na ye presque so eza nsima ya Mike te eza nsima na nga ano complexe le numéro 00 matriculation 00 nga na sala ye eloko te likambo lozo expliquer yo nde oyo nga na ye towela ntango akomi olinga su ange nayebisi ye te Cédric okomi koexagere comment okolinga bato nyonso na entourage na ngai seke ozomona nga mutu moke seke na misu no nazala na importance te ntango olinga bakamarade na nga na ya na yo olinga olakisaka nini ata nazalaki ndeko no tolinga odrage nga comment okodrage tout le monde comment okozala pose te na aveni no na bande ovanda alinga quartier mobimba mama mo azalaki na sa azalaki koteka masanga soki kaka Cédric akiti asalaki evanda bakamarade ne aoyelanga ata 30 personnes atambolaka na bajoueur baza joueur te bamakangu ne nyonso bayebi kazala joueur akoyala bakamarade ne bavai na se wana akomela lie mpo nga na yo ofuta akotikelanga baniongo na se mpo nga na yo ofuta akolinga mwasi na nzela mo abengi mwasi tantine aye vandako omela nini aotuna omela nini wana na mbongo na ye te mpo ayebi ke ntango ozwa mama oyo oyebisaka ke leki no azwaki masanga wa oyo ofuti ta moto ozwa audace oloba ke nga naza toani bandeko te moto abongo oke ovanda na ye ozwa eloko aleki nafutela ye baniongo ya barecto verso bato nyonso baboya ya maki kuta lobisaki te ndaza wana bato nyonso baboya ye babi vati Cédric na ndako lo etali yo nga na supportaka ye na vai na ye naza la seule personne oyo andimaka Cédric nga na obela Cédric aobenga papa Didier po asenga ye mbongo afuta billet ake Turquie nga ya maladi na beto hôpital papa Didier abi kofutele billet eza problème te mais yo esanga aza leki no comment leki na yo akoki kosenga nga mbongo afuta billet ake de Turquie au moment yaya na ye aza na mbeto hôpital bauti koopere na esaka pa di atikelaka elekeleka atikelanga baniongo aveni mobimba eloko eshokanga eza nini nga na opekisa eloko eza normal nga na ya na yo tika kolinga na entourage yanga napekisi yo toki elinga basi na loko ozala bilingalinga ke kolinga n'importe qui soko olingi elinga basi na yo mais kolinga na entourage na ngai te mpo ntango olinga na entourage na nga ozolinga kaka na entourage na nga olinga olakisaka nini qu'est-ce que tu veux m'apprendre wana nga na pasi opération na oti ozonga ndako sika Cédric akomi obengana na baange ake kotonga yango mpa baange na baya Sylvie lokola kaka na mokili bato nyonso bakoyina yo te baange bakamwe o ndeni yo toyeba yo epa Yvette mais ozwa kotonga Yvette awa ake etonga nga o Yvette azala ndeko na nga te bwe na yoka na beta kaka na kipa ete na tuna ete lokola bato nyonso bayebi ye na nsima na nga ka nde lobalanga ofali mponelanga nzela naleka epai bakotuna ngai yo te bato nyonso bayeba na nzela nanga bakamaka nanga ebele bayebaka epa nanga kamaka nanga mobe Vanessa ayeba epa na biso te Cédric ndeko bakamarade nanga Yvette ye mpe Vanessa ayeba esu te ayeba eteke nga na Cédric toloba na esu te ka mpo na boyaki akelinga bakamarade nanga mpo na boyaki alinga entourage nanga ye ake kotonga nga kuna mpe baange ke twaka bandeko te ikia yango nini oloba na kipa ete nde kamaka na Cédric toloba na te yango wana nzambe aotanga likolo na yebi likabusu te bakutana na Vanessa présente ye Cédric camarade na ye camarade wana ya bavete so basi balingelaki nini loko akenda kosimbaka bakisi azala na makasi ya salulemo akendaka mpe bamoko ba 4 heures nayebi te so basi wana balingaki na kisi toka na normal alingi camarade ya Vanessa wana camarade ya Vanessa adimie bakomi bolingo na camarade ya Vanessa komi na zemi ntango camarade ya Vanessa komi na zemi akimi camarade ya Vanessa nde camarade ya Vanessa ekoluka Vanessa ayebisi ye yo moto oyelaki ngai Cédric tala boye naza na zemi ya kimi nga nde Vanessa bi te nga mpe nayebi na nsima bakamarade na nga aza ndeko ya bakamarade na nga nabenga camarade na nga Yvette naloba na ye ke eleki ne awa asente nde Vanessa benganga ayebisanga mambo ya Cédric da sente nde yebisi Vanessa yo kombo koki kotika camarade na ake kolinga Cédric alors koyebi Cédric très bien so Cédric asente etalinga te makambo na ye etalinga te
Tant on a lobby bongo Vanessa zui audio langa atindeli camarade nae. Camarade ne na sabolingo atindeli Cédric. Nde Cédric ayo tindeli langa audio wana zo mankenga. Oh ok yebisa Yvette ke nga la tiezemi awa. Ok so fi on so mandi so ndana on bipe so komolete. Ke nga la tiezemi yolanda quel droit ok ko baba on pas Yvette. Yvette a rende ko langa ite. Boyena boy. Yvette n'est pas la sœur à Mike. Boyena boy. Et Mike c'est mon sang. Mike c'est son sang. Ceux qui Mike Kazaki son sang et n'enga zoloba. Combien de fois trahir Mike? Combien de fois draguer Basia dans ma fille que non mon fille peut aller boire Baké Kazaki fiancé Mike abando yala ndaku moi c'est Mike baboya ni na Mike ya ke ya comme ko boma Mike kuna yo yaya na yo attention à un problème attention à un tort attention à un raison akenda ko bomaka ya Mike et pas ba ex nio ça Mike a la vie ya kenda ko boma ya Mike kuna et pas ex là omoni yo olo ba soit disant yo le kiamutu Yamai kabala Yamai kabala mo senda bala bango bato liboso wa ndeko toka fiwana me ba wa dovana fiwana baliaka ne bazalane me batoka ke ake ye azolo bake ya bando vana ndaku baona peniel yo zo vana ndaku baona mutu alo ba pela television ke enisa bando ye palanga o te wona c'est politesse pour enis dazala za mo set bala c'est que bazaki ba fiancé dans balde pourtant yo solo ba la télévision que bazaki ko ya ko kuta ne palanga c'est ko so tani na muto bali enis que enis azaki ko tromper bali na fiancé ko lukila ba toi problème ko lo ba sans sagesse et sans ça il y a yo aza ya na yo au Québec c'est la réputation ma kabo ye mpe que ça bon côté pourquoi ah yande to que pas to pas pourquoi aza méchant garçon au niveau souka Yé a ça qui mission là pour se racheter tellement que yama ka lobisakete parce que au lieu se racheter tellement que koloba sans sagesse divine sans le Saint-Esprit à se contredire nga Yvette Sazala se dit ka bouche ba côté ni aloba la batu nyonso to mesana to zaki ba voisin na côté bouche côté nini na se dit to zaka na bouche ba côté ni donc aloba likamni on alukuta wana ko ba koloba wa azo faire comprendre bato dira azo do ba on dirait à solo imagine ozo imaginer donc aza mutu mo na habité ndeli nzamba salaire aloba nga pe ngana na bande ko basi na épargne bande ko na basi parce que to sola bien na Belinda sola bien na Dorcas na épargne bande ko na nana temps le moment bo c'est dit te sola na bande ba si ba mo c'est dit to ko ba ti lobi na tongo ya bande ko tonga ngazo ke ko tonga ngazo ba mamna ngo mo nga va tala papa mamnyo se za lo bate na mo pe force ngo pe le ki mulai mamnyo se za ka lo bate mais azaka mutu mo ka zangi de sagesse à côté YouTube dans le Yenget oui malgré tout le banate mais ça là quand même mawa à côté YouTube dans le Yenget bandi bilobela dans le Yenget bout 2 jours après ba bibi sa photo la mtakala sans sagesse ça la YouTube à côté le Yenget YouTube a monde ba te belé so na quartier bido bala bandoki na famille na bino bala bandoki et bon YouTube est un monde entier oui ba tada ba bato so ta la bido c'est compliqué hein moto abimana mobali boso moto abimana mobali après balwa bambanda yo zako solana bando vanda kumona penel ozana penel otambona penel olo bayini c'est comme une mère pour moi donc zako espionner penel pas d'interrogation ce que zolo bakabande c'est une mère pour toi or bando vanda penel c'est que zako peut espionner nice pas d'interrogation moto za na position moko ou soit toza chaud ou soit toza froid moto ko za te moment chaud na même moment za froid non mutazara na katikati te mutu fozara na position azana sans position ebelo alingi na vite abando vana penel ola mukana penel mais oyambare ni sanda kuna vanda ni solo pe olo pe o effort que ni c'est comme une mère pour mon profiteur et ni soit zaki na loko te ngazalo ba ni que c'est comme une mère pour lui profiteur azo jouer na gentillesse à Nice la pauvre